Tikawa, toujours continuer. Tout comme ce qu'on a besoin de photo, on a besoin de travailler. On a besoin de photo. Et ça pas cité. Non, ça pété. Il y a ma casse exacte. Tout fini. Contrôle. Contrôle plus O. Et puis si biso na mes documents place wapi ba image na ngai ezaleli nde na kei na sali choix ya image na ngai na zwi lokola ya oyo na ouvrir na fongoli ye na ye ndenge na fongolaki papier peint pour na retravailler na ye na fongoli pe photo na ngai même cliquer OK afungwami lokola photo na ngai aza mukie il faut zoomer pour na kata ye malamu sinon na kokata ye na erreur na ye na mopanzi na ngai ya gauche na ba outil de travail na poni zoom on a poni na cliquer une fois zoom azana deux pages azana deux étapes. Première étape na eza moins o eza pour na ko réduire photo on a réduire image a comme mukie. Deuxième étape aza plus eza pour na ko agrandir image à apparaître munene pour na et permettre ngai na mona bien eloko nini nazo kata wana na qu'est-ce que vous avez eloko oyo permettre ngana kata otibengi nyengo na goma outil découpage na e awa na zui outil oyo paf na zui yenda ko permettre ngai na kata et moto azo apparaître na photo na déplacer yena mimaye na côté na papier peint na on sala ki liboso pour que na sala montage na ngai kuna na bandi ko kata na fini premier clic na awa na deuxième clic awa na komi ko finango malembe molo nazo finango molo nazo cliquer molo nazo kene na malembe na souris na ngai toujours clic gauche et wana nazo kene na wana nazo saleka boye jusqu'à tout autour na ende na kosala ye azalaka bungu malembe oh na sala erreur ceux qui ont travaillé au connaître erreur ya lolenge ya boye posons arrière pour na kobongisa erreur wana combinaison ya ba touche na clavier na yo au fina contrôle plus alt plus z mon ninga zozonga arrière na maintenir toujours contrôle alt na ngeza maintenir Z na nga nazo fina ke moko na fini Z na zongi sima na fini Z na zongi sima na fini Z na zongi sima wana façon ya kozonga na arrière na yango toko continuer nyonso pete ya makasi eza te apocalypse nde nyonso pete yo wana azokende na ye nyonso pete ya oh erreur toujours la même position alt et contrôle alt Z voilà nyonso pete ya makasi eza te nyonso pete ndenge kaka nayebisa bino tokotie bango jusqu'à la fin ya makasi eza te nyonso pete